Pas si le maquillage va faire ton émotion va se priver. C'est dur, c'est dur. Hello, Prince. Pour les petites et moyennes entreprises, Hey, ça va? précieux. Ça se passe bien? Super. Mama wa Taifa Jika TV. Ah, bienvenue, 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 bienvenue. Bonjour, bonsoir. Na balandi nyonso ya Jika TV News. Ba balanda kabiso mokili mobimba. To pesi bino ba joyeux Noël. Joyeux Noël. Belgique, Bruxelles. En tout cas, joyeux Noël. Parce que kuna nde lelo makambo ezo inda. Kuna lelo ndeza. Oh, tolobela qui pendant 2 mois, oh, tolobela qui pendant 1 mois, oh, tolobela qui pendant 2 semaines, oh, tolobela qui na 1 semaine. Lelo pensande au pesimbo mboa boyi, kuna na la Madeleine. Concert ezo le kana kuna jeune leader azo ningisa. Putulu et Komata. Bienvenue dans l'émission spéciale Inosbi. Le Lopezeza, en tout cas, spécial le concert, il y a la Madeleine. Le Lozaliko Salema na la Madeleine. Spécial, 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 spécial Inosbi. En direct, il y a la Madeleine. En direct, il y a la Madeleine. La Madeleine. La Madeleine. Il y a un délicat pour comprendre. Tous aline sengo ya makasi. Qui peut croire kasi lelo mokolongo ekoki concert humanitaire et le ngona mwana mboka jeune leader les Molodoy les number 1 les Tigres mutu akanga masolo ya batu tout en tout cas à quoi ça va tout nyonso d'accord yemoko le number 1 Tigre et si kazali topesi le sako en tout cas na pesi mbote na Fabrice Mantena sima caméra na pesi mbote na yemoko en tout cas boss de boss FT Moutoua somba qui 20 billets pour batouba kota na concert. En tout cas, topesi mbote. Batou penza ba koti avec sengo, batou ba koti penza avec amour. Plein à craquer, rien à dur. Na pesi merci na ba griffe tu ya monde entier. Na pesi merci na ba griffe ya diaspora. Na pesi merci n'équipe mobimba ya Fro Congo number 1. Wana naza komona dada se boss. Ma sœur, je te salue parce que na minute yo équipe ya Fro Congo ezo bouger zo ningana. Équipe ya Fro Congo ezo ningana, ezo bouger, ezo ningana. C'est que pesi moi boyi parce que les zande lelo lelo ezane chaud la Madeleine ezako bouger ezako ningana kuna na Bruxelles pesi mboa boyi ezaka boy maboko milai cha et sengona za nango lelo il faut comme dada ta il faut pas comme place naza lelo en tout cas to landele ngona Fabrice Mande ya moto landa na pesi na nu ba griffe tout ya monde entier mbote balobeli tout na pesi bino mbote équipe mobimba bureau mobimba ya jeune leader big manager Prince Balume en direct ya Bruxelles na pesi mbote. Équipe pour la rater, équipe makasi, Afro Congo number 1, Afro Congo mukua moko, Afro Congo eloko makasi, Afro Congo eloba mingite kasbaction ebele. Concert humanitaire réseau Salema na Bruxelles, na la Madeleine. Botu nanga nini ya moto mona entrée ya jeune leader.
mosolo nyonso kobima na concert wana ekozala pona ko aider ba réfugiés onga na benga bango ba kimbizi. Merci na diaspora na biso, merci na bandeko na biso ya este o bazali banda ndenge bami koti saki na kati ya likambo ya concert balobi te oyo concerné biso nyonso. Merci beaucoup. Merci na ba grifo ba emaka, ba partageaka. Merci na JDK Mopa Soda Potonoko International. J'espère bien que tous en ont ensemble. Merci beaucoup na ba tutu otozana bango. Fabrice Mande, totambola zela moko. Total nanu ante ya jeune leader na la Madeleine. Écoutez-li ya jeune leader na la Madeleine. Ezala kindenge nini, bota la salle. Tango bozo mon image, bota la bien. Eza ba image ya kala ba montete. Eza ya sika. Tous les cas. Fabrice Mande bocho mon entrée à jeune leader. Obalobaka phénomène. Mwana mukie na ba moto na ye. Ba kotse na génération ni génération ba kotse zate pour place a ocha ezate. Bo ucho mona entrée na ye na la Madeleine. Bo ucho mona façon mi koteli na la Madeleine. Bo ucho mona spectacle, bo ucho mona image, bo ucho mona play à craquer. Ah oui hein? C'est la maman de quelqu'un qui parle. C'est la femme de quelqu'un qui parle. Ah oui hein? Bon, tu mona pensa entrée. Il y a jeune leader la Madeleine. Et ça va image montée. Et ça va concert ya wala wala te. Et ça va concert ya wala wala te. Ya sima bala bala te. Bino moko bomoni. Niveau la Madeleine est à plein. Niveau concert et salemi. Cela veut dire que quand ndenge salema quand to banda koloba na bel monsieur et les cas. Quand on va porter parole, nous sommes banda koloba et on va mettre ça les millélo. Bomoni ango hein. Bomoni plein à craquer. Rien à dire. Alors Fabrice Mande totambola no toujours zela moko. Total na no jeune leader na scène. Ndenge ni salemaki. Elongo na mama na bango rebo chulo. Total na no ndenge ni lekanaki bongo to ya kozonga. Toleka. Oza ba système à Michael Jackson. Ce n'est pas pour rien. Ngana benga kaye descendant ya Michael Jackson. Ba tebele ba benga kaye descendant ya Michael Jackson. Ce n'est pas pour rien ba américain. Ba posa misu na bango likolo na ye. Ce n'est pas pour rien. Ba grand musicien ya monde oyo. Ba kitisa misu na bango likolo ya jeune leader. Voilà aujourd'hui il nous a confirmé. Il nous a montré de quoi il est capable. Achemo Kilmobimba, d'accord. Chien ne parlons même pas. Liste tout. Ezala qui présent. Fabrice Mande tozonga lisusu. Na play ya ba liste ya banzembo. Tokende nango toko chango te pona robo ya YouTube ay ochela biso rouge. Mais tokende nango na ba image. Tant on comprend que non ah héros eza place à bando banzembo. Place eza place à banda ko banzembo. Place eza place à tous les cas. Tokende. Moira, can I take this one? Je peux amener ça chez moi avec toi, s'il te plaît. Merci beaucoup. Ouais, applaudissez pour le groupe à son propos. Let's go. Merci beaucoup Fabrice Mande. Namoni ke to tambola nzela moko, to denda nzela moko, to sepela nzela moko. Aujourd'hui à 20h, tozalaki kolanda yango à 20h na chaîne YouTube ya yemoko jeune leader. En même temps JKP azalaki pe alobaki yepa ozonga simate, yepa ozonga na mpanzite akozala kaka wana pona kolakisete. En tout cas journal lelo eza journal ba griffe. Journal lelo eza journal uyengete, eza journal ya ba sentimate, eza journal biloba lobate, eza journal bilanda landate, eza journal biyoka yokate, eza journée parce que les lots sali oyo to la kisibino o elekaki na malade na la Madeleine bongo lobi dimanche
tokoya kosalela bino analyse. Sans oublier que non, nde tolekisi la Madeleine avec succès les 14 tozanakin. Sans oublier que 2024 arrive avec notre bébé. Deuxième album, il y a un leader. Sans oublier les PK à Pombay, les PK à Pombay, les PK à Pombay, les PK. Pia kapezo bo mama kambu. Mondialement c'est kotinango. Mutu tout aza d'accord nango. Kasi lelo zaki ya Madeleine. Je crois que Bolandi concert wana ndenge leki. Est-ce que akolobeza? To salaki yango polémique. To salelaki yango concurrence na mutu. Tolobaki ete lokola bakingani basali boye biso tokosala kolera te. Te. Biso toza focus. So komba focus wana yaka seke yela nde Afro Congo nambe wane. Yela nde Afro Congo number 1. Biso tozaka nde focus. Toningana te to bougeaka te wallahi. Wallahi so bomonda da taifa telemi bose. Elingi oloba ke non tozaka focus. Prévaner na JK TV News nazaka paniquete. Ata 2 personnes, ata 3 personnes balandinga nazaka tout gui toujours na makasi, toujours na courage. Grâce na bino lelo tozo kende na 9K. Il y avait beaucoup qui avaient dit que non. Toko avancer bi na biso te to komate mais maleme to koma pe na 9K net ne bagie. Bisonde Afro Congo number 1. Merci beaucoup na jeune leader. Pour na mo bangé na concert au Sali. Rien à dire. Fabrice Mande zong sabiso na image bongo to zonga poto ya okatana. En tout cas, bon moni. Même façon yembara, des façons yembela bino na live. Bon comprendre que non, tant on a bien akaye enfant béni de la RDC et zapambate, tant on a bien akaye li pamboli ya mboka na biso et zapambate. Merci beaucoup na bino batutu bozala ki na concert wana. En tout cas, so bozala ki na concert wana, yeba ke osungi ofele moko. Yeba ke osungi veuve moko. Yeba ke osungi réfugié moko azozanga place à olala. Décembre yango les 1er décembre non les 1er makamango ezobanda etikali combien de jours pour na Noël ba bazana mbongo ba fêtera Noël mais siko concert wana eza dédié na batu ya pasi wana concert wana eza dédié na bato bazangi concert wana eza dédié na babola wana concert wana ezalaki dédié. Merci na yo mutozalaki. Fabrice Mande merci na sima caméra parce que on était ensemble en direct na Bruxelles na salle la Madeleine. Tomoni maema uti koleka yango ndeti ndibiso ke noto pese nzambe merci. To remercier nzambe parce que nzamba linga ki biso mingi. Yango nyoso eleka ki mingi. Griffe tout ingeta na yo. Tia parce que grâce na bino ndeto réaliser makambo yo. Yemoko palo bakasala ngo pambate asala ngo grâce na ba griffe. Na remercie bino tout bozalaki wana pona ko mobiliser ko partager ba fiche ko tiango partout pour concert alelo eleka na succès o tcholeka rien à dire ba image koloba attendez na kati boye ba image ko continuer koloba je vous retrouve bye 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 merci beaucoup na boss de boss en tout cas FT bipa yozali papa Joseph Magloire honorable joyeux Noël na yo en tout cas ba o tout balinga kanga na souhaiter bino ba joyeux Noël nazo zela yango pe nazo zela ngope nazo zela ngope à ne pas oublier janvier c'est mon anniversaire. On se retrouve. Bye bye. Bonne fête. La fête continue.